La famille stali ezalaka tata mukete atanga mona sepeli na ngwata mukete mutu atapa même ata ina na mabele kala la kupi le bengani mwasi na tayo mo mama na ngai ezalaka tie loko basali topo yite boko bengala mwasi mais boza pressé beko nani boza pressé pour nini bonne na micho neza boye baye jamais akoki bengala locataire moko baye comprendre déjà que TV va kufeli obali akotike na vanda même ata la retard il y a 3 mois artiste baza nenga vanda wana ba relation eroya ba yo tala yi bango ba bengani mama mwasi adadi asofa na pas présent d'état fort plus mwana ya dadi atire ya mkie wana oya bébé wana za malade za hôpital bango na ebiti ba ono mona ka dadi ne banoli afufuna ye na dadi za baoba ya Congo aza acteur munene ngomo na ngelo keza pour lui ba benso téléphone moi ça président no bengani na ndako Correcteur News TV. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. topo yite boko bengala mwasi mais boza pressé beko nani boza pressé pour nini bonne na micho neza boye baye jamais akoki bengala locataire moko baye comprendre déjà que TV va kufeli obali akotike na vanda même ata la retard il y a 3 mois artiste baza nenga vanda wana ba relation eroya ba yo tala yi bango ba bengani mama mwasi adadi asofa na pas présent d'état fort mais bango ba lobby excusez vous bango ba lobby ye a lobby a kovanda wana te émotion wana ndako yango abimi na non eza mensonge bango bazwi kumba batie babinde tobima awa tobima biso nyonso apesi mwana ya dadi atireli ya mokie wana oya bebe wana aza malade aza na hôpital bango nayebi te banomona kaka dadi nde banoli afufuna ye na dadi aza baoba ya Congo awa aza acteur munene ngomona ngai lokeza ya produit babengiso ya téléphone moi ça président no bengani na ndako mpona yo okoki koloba nini nakoki koloba famille ya dadi conscience na mine ezonga nano acte wana osali eza boke nango rapide bozonga nano fale botika no mwasi ya dadi mpo bavisite koya bayondo ya otala ye fale botika vana après ata 2 mois ata 1 mois ya pamba be 3 mois après bozwi basolution nyonso bobolibere nanu wana aza nani ndeko ya dadi ya mwasi aza leki ya dadi ya mwasi bongo aosala ndeko na ye moninga moko mwasi nanu aza oyo azalaki na makambo nyonso bazalaki bato bandeko kolandela makambo tozalaki associe na biso baartiste ezalaki nanu ezalaki na Vincent alors Vincent abandaki kodefendre baartiste comédien ntango amoni te epesi mwa neti Vincent asalaki nini asali moko mpe nanu moto azalaki na charge ya makambo nyonso ase nanu ndenge babe masumba otambola tututu directement ezalaki ya collaboration na nanu mais toyokaki dadi kitambala bambomaki même jour oui c'est vrai même corps ebima ti 16h donc 17h combien on bakie nango c'est comme si bakina isengo liwa dadi bon yango ezomona déjà clair ezomonana alors biso atanke bacteur ya tapi otosolaki déjà kutu bien na banano wana bandeko dadi kamba totikela bango une semaine bongo toya tovanisa komba tapi rouge ekufa te tocontinue yango toujours tocontinue batravail tokobengabenga mpo batalibana déjà baza prêt ya kosoutenir groupe ya dadi kamba la econtinue toujours mais komona makambo boye tokeke ntina olobaki tozobenga nano sikoyo limero na eza tozobenga ye tozotomboka makasi omwa biso mpe tosala mais nalobi est-ce que c'est makambo mbongo te makambo ka mbongo te mama na ngai eloko famille stali ezalaka tata mukete atanga mona sepeli na ngwata mukete mutu atapa même ata ina na mabele kala la kupi le bengani mwasi na tayo moko mama na ngai ezalaka tie loko basali mais bino boza bana quartier loko ni ete na bengana mwasi wana bino boza bana quartier bino ete bengana mwasi wana bon eloko zo sali po bengana mwasi wana te to bengana mwasi kwa nini bazelaka nanu bafanda na basola nanu bien
Bayer ndenge aza wana jamais ki akozwa mutu po ya bina no mutu akufi mutu akufa même une année azole po ya biso mamnenge ni ezalaka te mais eloko na sengi na famille bafanda nano bamekana koraisonne nano eloko basala bamekana koraisonne nano bamekana bamekana ata koraisonne nano etake bino bana ngiringiri bana nzombo koza bafani mpe ya papa Dadi Kikambala bokai mpe kokota mpe na famille wana kolobi te ata mpe tokoti famille kondimela biso te biso makambo wana tokokota mposa bango mone barange Dadi Kikambala aza na famille atiki bana bazala te na susi ata wana ya mokie susi ata ya bana nemite siko bana Dadi baza bataka moko aza wana motala na famille Zizela bimina bana biki abengani na famille baza na possibilité ya kofuta ndako wana te baza possibilité ya kofuta ndako wana te mbongo moke etika ikola garanti zomi barekite yango bakabula donc yakende na bana aluka esika nini na kovanda yo moko sikoyo aye na bana soki ayebi ke nga nazalaki proche ya Dadi ye azalaki proche ya madame toza nsima akoluka bato mosusu ta ye ebeta porte pana sikoyo na ntan wana oyebisanga na osala nga mpe naloba ndeke non nga mpe ovanda epa na ngai te kende sekobimi ndoki omonaki ke banda Dadi akufa ndenge na sapika mpona makambo matanga ya Dadi na podium basonorisation na zao wana exemple okomprendre tina ndenge nani okoki kotika te nayambi ye avandi na bana totala solution nini oyo kozwama po aluka kozwa ta ndako ya mokete ya chambre de salon akinovanda na bana yo nde bapandisa moboye parce que ndenge bopandisa moboye bake mosakai na bana aza lisusu esika azalaki te po tomonaki bamundeli akufaki awa famille mundeli bandima ekutu na mbongo bazwaki bafuteli ye 3 mois mbongo ya 3 mois balobi avanda komisa aza mwasi ye moko akoyeba ke so ndako eza cher akoyeba koluka ta ndako ya moke akobana na bana pourkoi mpe basalanga ta mpo nayeba futela ta 2 mois avant bokobimisa bo tandis eza na mbongo oyo ebimaki na kombo ya Dadi oyo bozwaki esili nyonso na matanga te sikoyo président Dadi tozokamwa mbongo basalaki compte bloqué po mbongo esi ebele kokunda ya Dadi wana bacomédien mpe mama oliva bakisisi mbongo macho ozolosolo toyebi yango siko mbongo compte bloqué oyo esilela ndeni mama olive atilaki biloko tokobenga ngo chambre fade biloko wana ekewa mbongo wana ekewa basali nango nini président bon yango nalobi ke nayebi te ngai na commission wana soki ya kosala baorganisation matanga boyebi bamatanga nyonso eleka bien un TPC asaplika eza masumu na commission ne baza bakolandela makambo tokosomba cercueil boye tokokende likulu boye tokozwa podium boye tokozwa bachapelle ya boye basalome oyo famille ya boyi basalela bango calcul bango moko bakimi bato bazalaki na organisation ezalaki président masumu sakala na Christian Pete mais bakima ye bango mpe nayebi te so bakima ye mpo neti nga nayebi te so bokimelaka ndeni bango nayebi te so bakima ye bango ndeni bango nosala makambo bango moko babwaki baartiste bakimi bango donc yango mona elekeli mabe boye ntina suka komoi mpenzaki non Dadi apolike oyo bamboma eke moi bamde kosukela sikoyo bopema ata kopema te na makambo mabe outi kosalama wana bato kuta esi bapanzanaki na bango histoire esili botika mwasi avanda nde na bana oye kosouleve lisu problème mosusu ya kobengana mwasi na bana biso toyoki te mwasi wana babengani mpona mbongo oyo ya baflaire oyo batiaki na cantine ipare ke topesaki yango Gisele mais nani topesi Gisele mbongo siko bango babengani Gisele po Gisele azwa ndako mbongo nini abino bato bazaki mbongo ya oyo batiaki ya ese mpo na biso association de femmes artiste afar ese mpo na biso esimbami na maboko ya ebakata raison wana te yango bapesi babengani mpona raison wana ezaka nde bafamille bayaka movandi bolobi makambo na suka ndenge moto oyo akofaki maintenant mobali no akoki tokunde yo sikoyo ovanda nao na bana na se ata 2 mois bongo tokoyeba esika nini okokende yango nde bayaka koloba yango balobaki so bango bakei na procédure ya bien te bakei na procédure ya mabe
vendredi bakundi mutu dimanche kolobi mutaki olupesi avana na ba bapesi bosi bapeki mbongo garanti kozala bonini aza na eloko te toboyi bokosalema interview te alobaka te aza na ntango oloba wana te bosala témoignage oluka témoignage pa bato quartier na lupangu dadi abandaki kofanda bamonaki evenema ndenge evenisalamaka bayimaka ndakuna basele réunion nazalaki te nga namoni kaka mwasi ya ndeko na bana aye epa na ngai ke baza esika kofanda te bakitani na yambi mobali batikelaka ecorse parce que basala mwasi mo bacérémonie oyo esengaka kokota mwa marché parce que baza mobali azalaki na morke aza toujours na ese et en plus basali ye oyo osali yango me yango sikoyo biloko wana nde bolobi nde biloko oyebeli fakuma wana eza omeka na kosala recherche ya famille ya dadi me biloko ndimotuna bango yango wana neti nga aza nanga famille ya dadi te nayebi te makambo wana fo 45 jours basali basali yango nanga olobakaka ke intervention nanga namoni mwasi ya ndeko aye na bana mpo na place akolala babingai nayambi mwasi na mako donc balobi soki otiki ye ate ezalaki ngai artiste ete proche ya dadi te soki ezalaki yo osali yango te non assistance mais président d'accord déjà ocontacte baninga no mosusu koyebisa bango ke madame aza libanda baartiste nyonso presque baza kozala lete loti na butu bamasoko bayaki ya basuniata bakendaki kuna mpe trouble na lopango bazali baimage nde bozwa baimage bokopiblie bavoice etango yango batindeli ngai voice asalaki ngo nayebi te seke baartiste baza bavoice soki totala soki baartiste mpe baolakisa bolingo base organize mpo bazwa solution mpona mwasi oyo na bana bazwa esika kofala so pour le moment na minute mwasi azala azepananga oyoka te biloba neti yo oza nimero ya mama Gisèle napesi deya nimero ya mama Gisèle soki apesi nimero ya mama Gisèle donc mutu nyonso fane nyonso tu ya dadi oyo alingi asala quelque chose osalango na nzela ya motu mosusu te salango na nzela ya ye moko Gisèle mpo mutu moko takozala na susi ya bana koleka ye moko mama mutu moko takobokola Correcteur News TV awa nde correction ya ba news tout donc awa nde on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.